notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà Balandia Info 16 et Sengo eza ya biso poto ebige air oyo boza ebele na Rolanda biso surtout batu baza na Europe mobimba Amérique mobimba botuninga pourquoi bozo mona na te yo na papa wasambulwa biso yeyo to mona ni lisusu na mbula oyo donc eza première émission na biso tozo ko enregistrer na 2021 donc na ebike comme année oyo eza année oyo ya bilaka tokolobela yango na yebike ekozala malamu donc bozala malamu esika bozali na kikopesa mbote epai ya papa wasambulwa mbote papa wasambulwa mbote papa nangai boni santé po ba ninga ebele bandeko ebele o ba mesana déjà kolanda biso ba o bazala keke soki semaine eleki bayoki biso te esala bango bien te ba monaki toti kolekisa semaine oyo semaine passée tout ça l'émission te pour la santé si vous santé boni te zaki pour la santé te ngana yeba ki pour la santé oh papa ezai pour la santé te ezala kinde bon nzambe atambusaka ngai d'une manière d'une autre na kati na bilembo alagisaki pa mwana kena bimate do semaine ezai mabe azaki mabe même hier samedi ngaki na souvent to saka samedi mais batalisi nga peso na bilembo moyena bimezate ndena bon nako bimalobi na pour na santé te santé za na malamu pour na santé en tout cas na za nga bien kaka problème etungisa nga boye bibino nyonso ya kolia na kapena na posa kolia te donc kolia na ngai na bana na mama batansaka ngai tamususu pepe saka bango bien te ponga penza kolia ndenge za mutavandi boyo ki pose loko en tout cas ça passe voilà avant to kutana émission na biso et kozala bien to banana na bambote na ba couple babagisa miliso ou bien bazaka nombre bazaka bon pour le moment ya bande konanga musuba na Congo Brazzaville tala ko to kombo kiminga lisusu sur place bazaka en face na biso ava oui mobala ki na Gabon avec région de moi na Point Noir bana Point Noir couple wana lisusu en tout cas ezo se persanga makasi kombo boya soki ye kombo soko ye ikombo moi si mobile na yebi mais ekiminga peut-être baboyi na tanga kombo na bango peut-être couple wana ezo se persanga makasi couple papa pia na mabombolo to yebi déjà que couple oyo bazalaka moni eloko nini na sepelaka mingi na ba couple omoni na lingaka mingi na kati ya lisanga ponga nde na zaboy soki mwasa za mwasa libala azana ba problème o maladie donc akwa ko lukanga ye mokote faya na mobali naye soki mwana za pa ba parents il faya pa na ba parents naye ngana ngate na vandi boye jeune fille moko yelingo na ba problème. Imaginez que comme tu es à niveau, tu es na lobby et que ça la mabe. Et ça la mabe, tu vas comprendre mon temps. Comprendre mon temps. Pour azalaki moi si ya gouverneur car ya Congo mais ya province. So na tangi province wana ba comprendre bala mo. Tobi ke aye abengi ngai asengi ngai tokutana. La pesi adresse. Bosone bisege no mobile no ayebi ote mobile nga zawa te mobile nga na province wana o alobi wa ngabi abi papa pardon za urgent na mbie pe na ndako o papa na sepela kana emission salaka kosima pembo lataka wana
banda mukolo wana papa en tout cas na okokate. Ah non. Oui. Moi c'est à gouverneur. Oui. Maman. Yo landaki ngai pona sanguna bande ko pesa to landenga pona veste pepe na lataki. Te veste one sepelisa kingai. En tout cas yango na penza papa soki ko sona moi sino to ko solola. Oh. Fallait tout mal zola zala. Vous comprenez? Ce que banda on a ces disciplines. Ce qui moi si azali ya libala. Il faut y na mobali ne. Ce qui azapa ba parents, il faut y na ba parents. Mobali kutu na mbaka na ngai. Un jeune garçon oh yaza déjà majeur na yambaka. Mais ce qui kaka moi si oh jeune fille de 10 ans monte tango moi so ndoko benga to kutana loka se présenter kate ndoko compliqué. Oui. Oui. Yasuka zonga na plus que papa moi nazo bela makasi boye papa na nazo disposition côté papa yebio papa mtatininga pa na yo. Ndio unanyambaka na ndako. Mais est-ce que tu zonga na moi si on est gouverneur motoyer déjà pour ça na makambo na elara na bon na ndimi pete que ça il faut chérir il faut la vraie chérie. Te amo si toko makasi. Kwaye moto pena ndingala kisha sabaloba muta sopina e asopina e. Te wana papa moi si ya batu. Donc yo soki mama luzola sopine pa na yo zuye. En tout cas libakwe ko betama wana naza na secrétaire bandeko bazotala libakwe ko betama toza na nzoto hein libakwe ko betama yana lobike yo ko résister ya ndengwana c'est que yo na olinga suti wana ndako na ngai non ngala loba na komo banga yo ko résister ya ndengwana mutu aye asopi boule azape na balar na ye papa omoni même moi sinanga bandeko na ba yoka tozalaka ta mususu tosali 6 mois na chambre musunga chambre mususu oya ngai moko mwasi na bali na mbongo quel que soit kutu commune to kendate omoni ndenge santé déranger kinga ba maigrissement et yangwana ba mama lisanga bolingo mama mpole ba papa pia na ba mama bombolo ba mama sunda ba papa kanza ba papa nzuzi ba mama balako ba mama pemba ba mama masika ba mama nzuzi na Canada ba papa matondo ba mama pour ba bongo c'est jambongo ngai na komi bien so bino mom boloka ki ngai pona ezonga sima lingina ke de mariage civil na ko kende pona bino ponga na za pona bino na ko kende pona bino alors bo se préparer déjà na ko ça mariage civil tala papa na bino azin complet na l'état na concernant libala et comment le kola moi si ya ko bombama et sopir c'est ça. Donc papa nazalaka tam sous 6 mois moi si nanga quelque part ngape quelque part. To koko zalape chambre moko to beti ba 3 mois 4 mois na simbi payete. Voilà ce qu'on raisonne aux années kaba prier. Bon au moni biso toza différent na bino. Ozomona. Toza différent makasi na bino. Un jour na bete déjà le solo wana. Hein? Excuse na bossa na pesi na mbote na papa Lokoko Mwamba, Mama Sunda, Papa Malosa pena Mama Basala, na pesi bango mbote mingi, ba couple na ngai oyo na sepelaka mingi, na couple papa pia na ma bombolo mbote mingi pona bino, na bana na nyonso ya lisanga bolingo bisika nyonso bazwami, même na Congo, même par-ci par-là, même na Europe par-ci par-là, bango nyonso en tout cas na pesi bango mbote ba papa bofunga, mbote na bino, papa batantu mbote na bino, papa bengwa mbote na bino. Maman kanga mbote na bino mama ifote mbote na yo ata ozoki malisanga bolingo awa na reprocher que mama ifote na miso batu na kilongo na telemisa que na bina France mama ifote akimaka kilongo mukolo oyo zonga kabi papa na okoma konso na 13h na kosala tuna za na kilongo okenda kite ti lelo na nokete on nous a une information oui na soke information pas maluzolo expliquer maluzolo maluzolo pas expliquer ngai donc c'était fait ça na pesi bango nyonso bambote mingi eloko ngai na loba na bosani kutu to bano lobela makambo ya mama azoyaka ye moko koyamba mwasi yo moko linga te fo to koma déjà na page mususu hein to koma déjà na page mususu ah oui li solomo na beta
ezalaka mokolo mosusu un secteur jeudi le soir la nuit pardon ndenge mobile azaka na posa mwasi na ye na mbetu balimbisanga ba téléspectateur ponga na kana vérité ndeka nzambe bana nga nyuso lisanga bolingo bayibi pour place lobaki esa osalaka na se rappeler osalaka des fois 6 mois ozo simba mamate bovandi na bino pozo simba yango nga na tunaki ezaka pona ba prière c'est ça yangwana parce que un jour ezalaka jeudi la nuit to koma vendredi parce que de 0 et 1 et 2 heures et comme déjà vendredi ngana yoki posa na simba mwasi na ngai bite papa na minute oyo po ya lalaki déjà na wuti kozwa bilembo bazwa na maladi moko wana ye mutazwe do ye bazwa asunganga makasi siko soki yo simbinga baye na maladi wana ekozala pasi mingi ngana siliki boni boye silika peine voilà yo moko yebika na siliki na pesi mkonga longba kuna to sana siba 30 minutes de discussion abi papa nzoto ezalaka ya yo bando zonga pa ba parents na ngai na koma ya yo mais sikoyo na priva côté pourquoi komi boye tala obalakisi soki pe satana ko la tanga mukolo wana yebite na tomboka ta on a pesika mukongo bo calamité on rapporte le bong 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 batu bazolela mazobi papa yoki ngabi ayomo ke fungo la porte ake fungo la porte maman mukolo ba memi edoki ake déjà papa yaka na yewana na ibisi nzambe mpungu olakisa kinga bilembo to lakisi na mwasi na ngai mwasi a privenga liberté na ngai mobali na mbetu pona bilembo yo lakisaki siko lokole tumbe komi pembeni yo lakisaki ngai nano eloko te siko pona sala nini loko na telemi liboso na ye yo moko sala misala mamonga kosoli balmoka telemi toza wapi sanke na simbai après to sali lo sambo wana mama na bina ko kende te fona lalawa okende ka lo bina wabanga na ndako mama na pa lali wana to zani na bisuna saloti ba 5h mama ngwa kei na bana na epe to laki na bango kuna banzo ngana ko continue pongi na ngai eleki pende ngwana et comment apeke mutazu message mwana oui neti samedi wana so na sala ki émission te pona mwana mutazu ki message c'est ça botoke nano pour te comprendre pour biso na to komi logo la binote nini siwe sala yake biso so na zolo ba biso donc bana lisanga bolingo ba mon ba kenga na miche na place na bango biso nyonso wana to saka na difficulté ya kozwa message pona nini oui message ezali nini ezali mutu oyo amibongisi epai na nzambe. Parce que prière est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec le Créateur. Ce qui osak au bon de laka, le sambono yokanaka, pe osak au tambola, na moi crainte yanzambe, crainte yanzambe tuku. Oui, parce que ce qui n'a pas checké moi pourquoi? Parce que ce qui tobi crainte yanzambe comme le kola nanzambe to comme ndenge moko. Vous comprenez? Yango to tche moi. Pour tout ça, 100%. Mais crainte, moi, wana to lobeli, et si ka o yebere rezali, au monde to vanda kabo, pia kape ko beto libako. Oui. Otali pena ke pia kaboy. Si to nzala. Au monde ce que comme ça biso moins. Mais ce que ce qui to ki banzambe. To mona kanyons, ko beta libako na nzate. Pour ko yeba tina yo ko feli nzala. On se comprend. Donc tout ça est incomplet. Donc, il y a un adage moko balobaka, biso to beyanka diete, Dieu c'est démon. Mais adage balobaka, l'homme propose, Dieu dispose. Et là qui sini, muto bongisi nasala boy. Mais Nzambe asali lolenge sengelaki ezalela. Et ça la mana boy. Parce que yo bandi ko regretter. Ngana ngeke sa mana boy, parce que ba eloko nge baby, mais Nzambe alingaki na moment ezala bongo. Do ya disposaka. L'homme propose, et Dieu dispose de balbana adage ndenga die pona badie bato adie tolbika adage wandenge loba mela na sens wana. Alors oyo nga na linge sala maloko la malam
exemple kana pesiti et tumbezo elanga ya malade ngali na luka mwasi ozomona mwasi pa ebisinga bien tala makamu na moni na ebike oui mama pa ko mona mais ce que epesinga kanda wa bomoto ozomona et comme les sumu moi tina tozo péché mais péché ya mukena makasi ezalaka te nyonso za péché te place wana vraiment tozana no d'accord te papa omoni muto ameliki sipona kolongola zemi na muto ake abeti muto masasi akufi to ateli poison kasi bino so bobomi ndenge moko po yepe bo alongola zemi ateli mona na poison voilà papa wa sambola place wana vraiment moi débat eko zala papa wa sambola muto ake koyiba mikate mibale po nzalele kaki na muto akoteli bato abrake bato azwi ba million est-ce que péché mo ndenge moko péché ndenge moko na muto ayibi mikate soka péché mezalaki akopa ko boma muto paza na liberté mikate puto pe pa kima mikate ko boma ta kima na ye wala muto nzala se mibi akokima wana papa yayiba mibi akala kanga buyibi mona ba 12e mibi akiyiba blamba na singa mibi lelo bayaka na bambeli na bakupukupu na bango aza prêt. On se comprendre. Mais quel que soit acte wana kaka ba bengi yango na français vol. Donc tant déjà saliango na yibi 1000 francs no ake ayibi 5000 francs donc bidomi balé bo sumu ki ndenge moko. Mais etumbe za différent. Etumbe za différent ndenge ni. Te to mona atana ba parquet. Ce qui ba kangi moyibi na ba parquet na biso mona moyibi wa yibi $50,000 na moyibi oya yibi 1000 francs na wenze atayo. Oya yibi 1000 francs na wenze bakoki ko bete makasi moyibi $50,000 bakoki ko protéger ye. Pa ba konti po balela wana. Mais mona oyo omoni siko e komi siko ya 1000 francs de leki lisumu. Nina zo biso vecteur so ba police ba kangia moyibi balandi oyibi combien 1000 francs ba ko beto mabe. Mais siko $50,000 ba meme côté moko boy. Ba o protéger ba beto te po ba yike kuna boke kapo. Siko muta 1000 francs lisumu n'est pas na l'état et leki makaske muta yibi $50,000. Omoni siko donc badbai bagé les sumu ya muke ezate les sumu muke ezate nyonso za les sumu nyonso za les sumu ça je vous dis voilà ce que papa wa sambulwa soki ozwaki no message te mais pour oza moto ozwi message te mais bayeli yo kamoko obima na ngo ndenge nini po ozwi pe message na ngo te moto ayiboye grave bon neti sikoyo bayilinga mutu mutu ezo sala bien te lito bima bayilinga mutu mutu ezo sala bien te balakisinga message nete eloko moko te alors basongi nanu pour moi sangu taye bras cassé isuki ya maboko bakanga ndengwana na mwana ngwa mobali na mwana bébé na maboko OK moi suki moi ça na mwana bébé ndengwana ko pusa na pembe na ngate azambindo pour moi si suka boti mwana mobali azanga na 80 jours il y a impureté. Soka boti mwana mwasi aka na 3 mois impureté. Ozomona ne tawana ba makile wito bima bango ata maluzo la déplacer na ndako na tanko bota. A déplacer ka kepa ba parents na ye. Après 3 mois ndé ko zongela nga na ndako. Kino tawana impureté za na ngwe ko sila. Tia ko koma pire. Mais aye bongo muto ala kisiye na mutu ango na yebi ete pe soki mutu wana azaki mutu oyo ayaka pa na biso anga yebisa mama na ndenga koyela ozo comprendre il faut la tête bien avalée il faut la telamba d'une manière décente mais ayende wana ndengwana na yebi ete to na rendez-vous te na adresse anda ko tia ko tina lupango ozo mona siko obondeli pe pona bango te balaki singa ite na ndenge na za pressé pona ko yemisio papa mwinga saza déjà natindeka maloba pa belle sera yebisa bango ke non tala boy ba respecter norme yeli nde ba bengisi bango mercredi na bengisi bango mercredi ba ya mercredi biso bango konso ba ya na tango lo sambo eza ndengwana e nga na zanganga kisite bon nakoloba nini pourtant commissionnaire aza c'est que cop non surtout ba commandant ya la police surtout na nini na commune Ngiringiri
ba commanda basala kawana na baninga msuba ba commanda bandal do ba koma lokola ko sala ka ko tindela nga ba maladi bango ya mo pourcentage bango ba yape na passe na bango ba bika na bango mais siko e koma kaka bango bazaka suna tango ya losambo te pour ba bika musala on se comprend soi-disant mais ceux qui ba monika ka maladi batindi o ko bate biso le baka total ki na TV parce que ngape mikolo nyoso na oleka na TV te yo soki numéro 1 na ko yambote pour ça mutalukuta po yo za na passe o bandida lokuta pa na ngai ce qu'on nzambe na ko sa elote il faut ça la vérité au monde na sala donc papa na ko yebisoko na ko kamaka donc commandant la police pas la police je suis copa papa wa sambolo na ba docteur ba commandé ngwana o vanda boye maladi moko ye wana no na hôpital bo docteur mutatindi ngao abika na ngeza ba ye na mutu baka oyo mutu akoya ye moko te fu ba meme ya ko mema woka porte mutu ketemi na porte lupango ko ba tombola mutu azo bimisa na kitsa sina docteur mutatindi nde bango to bengi ba commissionnaire c'est sikoyo neta na biso ezana mususu pe tangu ba ye bongo na ministre azokota donc soki peve wane ye donc nanu penza azongisi te matondo mingi na modèle wana donc basala ka pe seconde babiki quel que soit kanini nzamba azosunga mais papa ba déception zo moni pa na kotonga kilongo tala kaka kilongo batole batu situ na Congo on ki sasa na Congo muta pesi ta moi 1 franc que papa na pesi botonga kilongo azate papa na bande konyoso bandaka na télévision batu bazaba te na bana bana na ngaki lisanga bolingo te na zolo bana batu ya Kishasa o bayaka na maladi bayaka ka briske mabongo on se comprend mais ça une solution akena yi yango na lobaki wasambulwa nazote ya sango oyo ya lobiko batu bayi bana nzambi pungu baso comportement nzambi pungu alingi na biso baba ndako yaki longo ndengai bandi ko intervenir yango na bisa bande ko nanga nyoso bana poto tango moni ko zana bande ko na Kisasa na lingite o ndeko nanga ya zaka na bumbu azako bela bayane kuno biki sete yebisa ndeko no tanga zana santé malam tala lingomba ko sambela yango tango zo soki tumbeye biso sokoti ne tumba wana parce que nazanga ngakiste papa ngai soki ko zana ba debt na Congo oyo même ba 5000 ba 5 ba 10000 muke ce qu'on ni sala ki oza na bango 10000 te ingratitude vers d'abord nzambo abiki sakabango basoko ko se comporter ndenga na lakisaka te na ndenge nzambe na biso alingelaka biso to chaka ba meshite to ta ba plantite mubana mena kama sangate o ba makangu te diamba te cigarette te to kokate bandimi ya marque wala tala bazebele babaka to sera to bongama to sera ka to bongama mikolo pezo kendega ozomona mais ceux qui malade oko sutuka 6 heures ça comme le qu'on a pas utanda ozo comprendre yango na lobaki na kosala musala na ba oyo bazana kati na bonzambi mpungu tolendo bana kati ya bonzambe na biso ozali banda lisanga bolingo kota lisanga bolingo est-ce que vous comprenez ce que ozali banda lisanga bolingo c'est que ozana pasteur non ozana prophète na yo ceux qui malade OK pas pasteur non to prophète na yo papa c'est que yo comme ici exercice wana kilo parce que batonet tout ya bible bango bayebi ke motonio soboya na mikumba na bino ngana kopesa bino kimia donc yaka na fardo na yo ozala muta kote nini tozota la couleur na kasi ko ya wana oye okomi adhérente okomi kosanga na lingomba wana batu nyonso baya na bango mais baya na objectif ya kondima nzambi mpungu tolendo ya kotika mabe kokoma na malamu objectif wana na kati na ngobo ye wana na bitumba na yo ekomi bitumba na biso na ete so comprendre très bien pona moto nyonso donc oyo nyonso ebika za africain ezala burkinabé camerounais côté wana les autres ya ba africain ezala makambo na côté ya africain wana non même ndenge na zaboye na ba Zimbabwe kasi côté ba africain wana nde côté tolingi to kota na ba Zimbabwe bazali babengaka ngai
ba malien ba sénégalais te sénégalais nde nanu te ba rwandais rwandais nanu te kasi place wana so ba vérité te kasi place na ba étranger bato na zo appel na bango eza éthiopien eza ba malien eza ba zimbabwe et c'est ça neti angolais az étranger te brazzavillois az étranger te pananga gabonais az étranger te éthiopien éthiopien pas étranger te mais totangi kaka az étranger te. Voilà, donc comment si comme étranger ndenge mondele aiki ko chami beko na iya ko kabola Afrique. Voilà, mutuna moko sikoyo eza awa na cadre wana ya ba Rwandais soki aza ndeko na biso to aza ndeko na biso te, mais na préféré mutuna wana comme eza na voice toyoka yango ye moko mutu oyo azo atendeli biso ya tonto mwinga ezali ngai papa Panzo depuis États-Unis d'Amérique na solaki na yo lobby pona zaki na mutu ya kopesa yo otuna pa papa wa Sambulwa tango papa wa Sambulwa na biso bosalaki lobi awa azoko lobake biso ba peuple africain peuple noir tozoko bomana entre biso et puis atangi bandeko na biso soit disant ba rwandais o baza ko boma biso ngai personnellement na fanda trop na bangambo wana ya Kivu ti na kati ya Rwanda na hivi presque katikati ya Rwanda. Alors Rwanda ezali mboka oyo batuti bazali minoritaire, majoritaire peuple rwandais baza Bahutu soko tali bango bazana bazolo neti biso bazana bilongi neti biso. Alors papa wa Sambulwa bengi batuti ba o bazo ko agresser biso soit disant banyamulenge ba ndeko na biso. Alors question nanga ezali boyi soko tali bato bazo ko agresser peuple Congo ezali batuti bahutu te bahutu bazali bandeko na biso babuma biso ata mukolo moko te bazo ko agresser biso bazo buma biso bazo ko violer biso butu moyi ko buma biso ko kata biso ba mitu ezali batuti. Comment voulez-vous hier kobenga biso akobenga bango bandeko na biso au moment où tu ebi que histoire ya banilotique bazali batu oyo ba créer ba uta na nani na ba ange des eaux histoire ya Bible soit disant mukanda na o vuluski mbangu iye moko atika maloba to tanga ngopoto kanga muyibi na mai oye akuma. Alors, ba ange des autres histoire place ba uta ba oba sirebelaka contre Nzambe. Alors, ba koma ki ko sala batu. Ba komi ko zwa DNA ya batu le preuve aneke na banzi ba mikolele ki ba 5 à 10 ans passé to monaka na Egypte ba bimisaki squelette moko ya mutu ya 7 mètres. Mutu ya 7 mètres batu oyo bazaki géant bazaki na mokili. Ba créaka bango ba ange des eaux. Alors batuana ba kufaka mingi po bilo kolia ezalaka te pona bango. Alors ba élément wana ti e ko salake ba komi ko zoba DNA pona ko réduire taille ya batu ti ba komi ko sala batu ba komi normal. Histoire wana papa wa Sambulwa bolimbisi ayebi yango obe ayebi yango te. Alors eloko eza wana batuti banilotique baza bandeko na biso to baza bandeko na biso te. Bazali bato basalami na Nzambe obi basalami na mélange oyo ya ba ange des eaux bakoya kasuki ndenge nini bango nde basala batuti posoko tali caractère na bango ndenge na bango ko agir ekokana biso ba bantu te mais batuti bauti wapi apesa biso réponse batuti bauti wapi. Voilà. Banilotique en général ezaka batuti te bauti wapi peuple wana. Voilà. Donc question na ngai yango wana. Voilà. Papa Sambulwa oyokiye matondo mingi na biso za na États-Unis komona papa Panzo. Matondo mingi papa na ngai Panzo na sepeli mingi omoni ba question mingi fo ba komaka sute batindaka na voice donc à partir ya lelo ba question mituna na bino bandeko botinda ngo na voice toyoka yango po ezala te ke ndeko mwinga achangeaki question nanga alobaki makambo nga na lobaki te. Donc ba question na bino
pour l'instant olingo tu na mutuna na yo zo pena voice enregistrer voice tinelanga na kocha voice na yo pour toyeba idée na yo ezalaki nini. Matondo mingi papa na ngai nempanzu nzambi pongwa zolokumu azape mwana na nga kati ya lesanga bolingo. Voilà. OK. Matondo mingi. J'espère que eponda batuti mutu moko te na kati ya mokili asala mutu batu nyonso towuti na nzela ya bosangani ya mwasi na mobali nde mwana abotami. Voilà. Biso ba ange des eaux wana papa lobeli etikalaka kozelisa mutu lokola physique boyete parce que moto pose à la physique ezali kaka nguya nzambe. Oui, bien sûr tozomona lelo bazui sperme ya loup, bazui ya bifle, bazui ya mbwa, ya lio basangisi ti eko sala forme ya mbwa moko boye to eloko moko boye. Oui, wana tozomona. Mais être humain comme nous ezana mutu moko te akreya. Omoni bango baza banani? Omoni kaneti ba président na biso Afrique. Ndenge zalaka ke soki ba mindele balingi ba che ba comme c'est président. Ba kozwaye ba préparer. Ba longoli mawa ya batu ya peuple. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Tant qu'il y a travailler soit disant bon voter na ko bongisa nzoko aye pona bomengone na lokumu pe ko sala bato ba travailler. Omoni mentalité ne comme différent. Na propagation ça propagande pardon azako lobake na kobikisa na ko sala bo peuple ko sepela mais tant comme na moment du pouvoir a changer pour ba travailler bango ba tant to beng bango ba nilotique bazali bato ba wuti ba côté Iltré ba côté Éthiopie nanu ezali nanu e kachope ezali nanu mabele ya bakoko na biso utakala parce que tozalaki mabele moko. Vous comprenez? Sikoyo nini wana ewuti na badani na ba race de vipère. Makila Moïse, makila ba pharaon. Vous comprenez? Kobota ti ba Rwanda bango ba Rwanda te. Ba yaki ko yako kuta ba tuti. Ba wutu pardon. Na kata mabele na bango ba ye basali basapona ba mission ya ba américain, ba européen pour na ko détruire Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ezali tout système ta combataka Congo, mais ezali mondele. Oh ya bomba mina sima tout système ta soko combattre Congo. Nde ba combataki mabele wana ya Rwanda. Vous comprenez? Ba ye basali massacre na kati ya Rwanda. Vous comprenez ngai? Ba tout nde ba wutu bakima kokima pa na biso baza toza forme moko na biso. Ba nilotique tango ba ko récupérer territoire wana na bagaga menyonso baza ba nilotique. Bazali kutu bango kutu malamu abatela ta sosoneke yo. Bon. Na force de frappe baza na ngote. Yango balingaka bousculete soka na mundu ki asanti ke mutu ndongo za boye okoroso ko simbe ko buke papa bana soma mutu te. Vous comprenez? Batiliza bango ndenge wana. Ba onizie ba yaka siko pona ko observer misalo bango bazo sala ce que zo simba tezo tambola ndenge mitinde wuti na likolo. Ambo. Mais oui. Tina ba onizie yango nati. Ba observateur. Baza ko observer mission ba pesi batu wana ba ko sala na mboka wana ceux qui baza ko sala yango. Baza pona ko défendre batu te. Vous comprenez? Donc le Rwanda va utiliser. Bon, ceux qui papa nangai ado ipanzu. Oltuni mutuna na soba bande kona biso. Même na Congo. Bande kona biso komona muluba, to swati muswahili, to mukongo, mungala, mutabandundu. Azokotela ndekone na ndako. Tamsu même quartier, maman na quartier, tata na quartier, kota violer maman wana ya quartier. Abomi pe mobali ne soit bana na violé a yibi pa kei siko ndenga sali bongo zande ko na bisote congolais te ça congolais c'est ça même mentalité ya ngona ba tout bazona upa na biso mais baza bande ko na biso baza ba peau noire ozomona wana histoire ba beti ba ange des eaux ba bimsi non na biso na Afrique ezali na ange mon côté ayaki que c'est faire l'homme nanzela na bango soki ndeni kati na biso non
oya ba ange de chi oye wuta pa na bango mindele nde basalaka ba descendance wana ba descendance basalaki pété bosangani na basi nde baboti bana lolenge wana si oyo il y a lobby ange des eaux. Quelle différence il y a entre ange de chi na ange des eaux? Différence. Ange des eaux to bengi bango bisimbia mai. Ba ange de chi bazali ba oyo babuka ki mibeko ya nzambe Lucifer na ba ange na ye. O ba ki ko sa comparer na planète Terre. Ce que ça c'est selon la Bible ou selon la logique des choses? C'est la logique des choses. Il y a une selon la Bible té. Dans ba bien. Ange des eaux bisimbia mai. Oki na bien on a kombo ya ba o ba simbi mai. Donc bango baza mabeti. Sikoyo soki peut-être atrizaki d'esprit mauvais et ange démon. Oyo bayaki bakangi Nil, bakangi fleuve. Soki kutatiza ita kombo nengo za la malamu mingi parce que bango ba big ba ange des eaux. Vous comprenez? Oya mabe azana droit ko bota mbuma te pas na biso batize biso na matalité. Vous comprenez? Na d'esprit. Zo kaka papa mwinga yo moko zo ebati. Ba criminel bazo kotela biso papa panzu otala kati. Na Congo wa ba koteli famille moko boye ba meki na porte ba koti ba toboli miranda ko ba koti ba violer ba yi ba bomi ba kei. Siko baza su ba congolais te. Ba musu ange des hommes ta sala ki ba. Makambo yo est grave. Donc ndenge donc lelo batutu baye bake ba Rwanda wana quel que soit ba crime bazo sala contre biso baza bande kona biso 100% bande kona biso et ça bon na Congo Brazzaville tant ba uto boma ba Congolais baza so bande kona biso te na Afrique du Sud o bazo boma ba Ghanaiens ba Nigériens ba Congolais ba Angolais ba Congolais de Brazzaville ba o baza ko ba Sud Africain na baza batuni mwindu te bazulu te bana babuti na descendance za Zulu Makeba bana na tout ça bisonyo skoko moko Zulu Makeba wana imtabuti ni Mikongo descendance wana yango moko c'est ça donc eze loko moko kutu teke osoki ndekini na 1702 tant maman Galfunu mafuta abande ko sakola azali de Congo de Brazzaville mazako sakola kotiti Congo dia toti la so bati koto azoko sakola pona bisonyoso biso le ndete zo koyeba ki wana mutu na biso te batu na biso to bandeko mentalité de même na kata famille au mona mona mswa muyibi mona mswa arrogant ndeko na biso Paul Kagame ndeko na biso oui papa boko ba konzo ba zonyo ko la bino ba ndeko na muse ya Paul le kala na gouvernement ya Paul peneleki ya Paul l'équipe ya batute mission ba pese wana siko ba mindele ba so sanzaye iye ko ma tourner omoni nde basalaka savimbi yepe ba kosaleka nde mwana nde basali Mobutu yeba kosaleka abongo siko ba président na biso na comprendre kate na comprendre ba président na biso te ya Afrique aibite ke ba Blaise Compaoré basalaki ba Thomas Sankara Mabete mais lelo yeko balukilai oyebi nde bazoka Gbagbo papa yeko balukila bango voilà tokini na mutuna na ye ya mibale siko baba ndeko na biso te baba ndeko na biso me ya Paul Kagame nde donc tokena nuna mutuna ya mibale toujours ya ndeko na biso papa Panzu depuis les États-Unis tokei question nga ya mibale pona papa wa Sambulwa est-ce que ayebi code oyo ya mulimo babengaka ngumba mbangu ngumba mbangu ngumba ezali question nga mibale suka yebi code wana bokombo wana eyokana jamais code wana eyokana jamais pardon lelo oyo code wana epimi et puis ezali code moko ekoki kolobama n'importe comment te. Est-ce que ayebi code wana babengi ngumba mbangu ngumba ayebi yango question nga mibale pe ya suka yango wana matondo voilà matondo mingi papa na ngai Panzu j'espère que bonzambe zaka na code te bonzambe papa na ngai etikalaka koza na code banda mokolo moko te ko beti code boye nde molimo wana manifester etikala ko sala mate papa
Pe na ko suggérer papa boyoka biyoka yokate bolandanga itata na bino molimo. Parce que lelo batu bazobima na makambo na bango soki loko ne moko ya ko évoquer ya magie, hein? A tiango wana pe batu bakomisa ngo réalité. Ngumba wana ezaka mbangu. Obiga so yipsa ngangwa ko magana ngana za difficulté otanga po ngumba mbangu mbangu ngumba. Oui, ngumba wana. Soko chemba liboso kumka mbangu. Ndenge to balaka banini ngumba mbangu ndenda balolika po batu ba compagnie neti ndeko na manda chanta kote manda tocheka ndama na lolenge wana. Donc ezaka eloko moko banda mokili ya bimolime banda ngai babetsanga kodi te nzambe azwa lokumu na nzela na kala musebebe na betaka kodi moko te osoka ngai molimo tango kitelanga mvuluski mbangu nde mutayaka liboso nanga ba oyo na mona ba se présenter na kombo bazaka mibale opena ba milakisa kombo mvuluski mbangu yene mtaye ayaka bembala moko te yo botama po sala te po teka te po bikisa bato sala mosala nga na salaki mama ki panvita ye albito tikeli yo charge ya mokili oyo obikisa bango ndenge biso to salaki eza tango na yo. Est-ce que vous comprenez? Très bien. O ba ya bakulu musu pe ba ye ba pia ki code te o musu ayaka simbinga loboka telemisanga simbisinga drapeau ya Congo. Drapeau na biso oyo utobi masika te drapeau ya Congo oyoki biaka Congo ya RDCT ya Congo oyoki ya ba étoile wana ba te ya Congo. Est-ce que vous comprenez? Te étoile ndia kuboza nango lelo te wa étoile moko toza nango mais wana musuza ya 6 étoiles te bande côté étoile wana déjà sous colonisation de oyo ya Congo eza na étoile te étoile te mais étoile ya symbole satanique hein étoile ya symbole satanique. Donc soko moni drapeau za étoile parce que mboka wana ba livrer ngo déjà na molili soko moni pays drapeau nyoso za étoile mboka wana e ça la molili e ça la nzambe te e na pouvoir na nzambe te kati na bango e na pouvoir satanique maléfique boyo o eza na soleil drapeau eza na soleil o eza na soleil bango pe su baza bata die soleil sunday siko ndenge ya beti code wana lobi code wana ba beta ngo pamba te te yango na lobi te yango na lobi na bonzambe eza na code te code eza na bondoki na biloko baza ko sala beta code pokota na partout donc papa pantu to considérer déjà que soki ya beta ki code wana koti na kindoki to ko lobande wana soki ya beta ipo ya beti te mais atuye balanda bilanda landa te même komba mvuluski mbang peve ya sikebimi kasi ndenge bimi kaka lokola nouveau testament tango yakiti nouvelle naissance balongoli ya kala bakomi na nouvelle naissance siko peve ya sikeye donc siko mwanda velela mwanda Congo mwela Congo ekufi nde mbangu ngumba nde mutoye na ebite po biso tebi mwanda velela mwela Congo mpevi ya nzambi yango wana meso ekomi ngumba mbangu ngumba na ebite papa panzo kolanda mpevi wana sika te bonzambe za na code te poso bonzambe za na code nde ba détectant ba salaka ya kosakana te bonzambe ozali oponama to zala honnête vis-à-vis ya nzambe yango nde o se communiquer facile na nzambe ndengo tunenga mutuna ne bandeli okoji ko sala ni pozo message ya nzambe. On se comprend. Donc il faut ça la honnête, peut oser la moponami. On se comprend. Donc à tous on a ba code, mais si vous êtes honnêteté, vous avez moponami et le code. Code bonzambe ça na code té. Mon code yo ezali likambo e wuti na mindele ti code. Est-ce que bonzambe ko na biso? Code ye lelo to tanga code beta code. Oh beta boy ki na banque, oh beta code boy sala boy. Yango nde yesi koti kodi bakoko na biso bayebia siko yokana kodi ngo beta ngundengi ni po benga mbengu siki mbangu mbengu siko beta kodi ngundengi ni après ali molimo wane ye mbengu popo na ngai mbangu ngumba siko pona nga vrai code des ali nini donc cessez de mal faire apprenez que de faire que du bien ozala na amour osimba mibeko ya nzambe pe ba principe na ye kasi code yango nati ceux qui te bitent ba code yangwana pour à part honnêteté aux anneaux des autres au to bomabatu au yo beti code wana ngumba mbango après molimo ne manifester
Le vrai code des honnêteté vis-à-vis de Nzambe. Voici notre dimension du Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin agence 16. J'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal.